il faut baluka mutu à remplacer grand-père na biso misala na ezaki na ngo donc na makambo nyonso bade ko soutenir donc ndenge grand-père nous fazalaki ndenge ezoyela kaka papa ndenge to vivre ki ya grand-père na biso ndenge pe tozomona mosu papa na biso temelaki yango vraiment na baprière mais ata nazalaki na bagene na nga nazalaki na baprière na nga mpona papa na nga olala te mosusu bosilisi prière olali oli otiata makambo maladi ya papa ne na motu ndenge ezokilema obandoko na siko vision ya grand-père na nga fina ndomoni mona ye avandi pembeni na nga kolela te lifoza na motema monene lifoza na motema kosunga akosisa koteya te yanga nango azwi kalebasi mo boye asimbisi nga na maboko na bapongi na ngai so nalali lisusu vraiment namoni grand-père elongwe na kopesa nga bakalebasi wana ndopesa ngai elongwe na kopesa nga bakalebasi wana aye kozwa sous forme bamayaka na biso bamayaka na biso basi totiaka na baloketo na biso wana na pongi na ngai kopesa lata mayaka oyo na présence na ngai na butu okolala boye elongwe ndenge ezaka grand-père ye moko liboso aya kolobeloki sala boye ekomi na bango mibale grand-père na ngai na papa na ngai baomi koyela ngai ntina bandoto na ngai nameke mpe okoti tunalala namoni sikoyo papa na bomoto ye boye vraiment na vision ye na grand-père oblige nga vraiment ke mayaka yango oyo ozwa mayaka oyo lata ngo na loketo moni na mayaka oyo ndenge olata ngo na loketo boye mayaka oyo ngonga nyonso kozala na problème okozongoka na mayaka wana oke na libota ndenge moko bazoloba na eloko wana ekomi kotublie nga nde na ovanda donc naomona te na partage lisolo ndenge nini nana songi te nana solution te. C'est un honneur de vous présenter ces grands magazines, mesdames et messieurs. Comme je vous ai toujours dit, nous sommes très heureux de vous présenter ce grand magazine Vérité et Réalité. Bosolo Lolenge Yakobika, certainement dans vos maisons, dans des métros, dans des boutiques, dans des bureaux, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Et surtout, clin d'œil spécial à toutes nos mamans où vous avez l'habitude, pendant qu'ils vont lamba, en même temps, bazolanda Vérité et Réalité. Comme je vous ai toujours dit, Vérité, ezali au rendez-vous nakatia. Magazine Oyo P Réalité ezali au rendez-vous. Alors on va faire face na Nyoso Oyo Mibale. Parlons de la fondation Ndeli au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible au cri des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino.
De retour sur ce plateau, comme d'habitude, nous avons les différents produits disponibles ici chez nous. D'ailleurs, nous informons à tous les clients, bien sûr, que les produits anti-poison est disponible. Donc, le stock est arrivé. Alors, faites un effort de vous procurer quand même, sinon, le stock est vraiment minime. D'ici là, ça pourra prendre fin. Alors, bandeko, tous avez vu que vous en avez besoin, aux oies, qui s'y a poison, vous en avez besoin, aux oies anti-poison. Vous avez hésité ou contacter Bissot et vous serez servi. En même temps, ceux qui ont toujours besoin de maxi bien-être, vous pouvez également nous contacter. Nous allons prendre la pub qui nous donnera un peu plus de détails et on revient tout juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala potam zo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de jour bien des hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo zeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela ngo ça des jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapesi biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, histoire incarnée comme je vous ai toujours dit. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir encore sur ce plateau, comme d'habitude, il y a Sabino qui est dans plateau, tous allez dans mon messano. C'est-à-dire ceux qui sont sélectionnés, bengi, on les tous allés yamba te proposer bino parce que en cas il y a vérité et réalité. Tous allés ça là effort, les solo to makam ils allés tous allés dans les connexions, ils allés traverser et servir bande comme sous des leçons. Et servir bande comme sous des leçons et aussi ceux qui ont des histoires semblables, ils allés traverser makam kokanina bande ko allés kokutana na yango. Occupé ko contacter afin que au proposer biso yango et total biso na bandeko ba total biso piste de solution nini o ba ko proposer yo. En ce qui concerne les serviteurs de Dieu, j'ai reçu beaucoup d'appels bandeko zo Yves Sangai papa Alain zo pasteur Kingani je précise encore nga na tikala mukolo moko te kutinda bino na nzela ya ba pasteur oyo kozala lelo tongo midi pourquoi po obika somba boy po obika pesa autant po sala basalisa yo service pesa autant na tikala jamais ko recommander bato kuna. Prie le bon Dieu, Dieu t'aidera. Et surtout en ce qui concerne le serviteur de Dieu, prenez les temps ya ko observer et prenez les temps ya ko sambela nzambe orienter bino Nanzela ya prophète, to pasteur nani, oakoki ko aider yo. Nous sommes en train de vivre des théâtres et des théâtres. Il y a des gens, au bakena vers les serviteurs de Dieu, ils se sont appauvris. À quel point n'est pas serviteur de Dieu, au lieu akutana na solution, akutana les sous on a problème. Moutaye pas vers serviteur de Dieu, akomi kuna, bakate les montants, $10,000, $8,000,
6 000. Maman, moi, ça, papa, depuis la bota, on a simba 8 000 té. La simba 6 000 té. Le prophète, il faut appeler ça 8 000. Maman, on a famille, na siki. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Faites très attention. Et c'est que vrai, j'aime bien la Bible parce que la Bible dit, rachetez les temps car le jour sont mauvais. Le loup ravisseur, va continuer à kati à terrain, à bergerie. Faites très attention. D'ici qu'à vous outils à makolo, vous ça l'attention. Mais on peut quand même vous recommander certains serviteurs de Dieu, ok, ko aider yo, na likamboza na yango. Mais en tout cas, ce comme quand papa allait passer autant na babina salaboy, ya ebisanga. Nga mon oyo sa maman oyo ezala boyité. Un serviteur de Dieu authentique, ba yebakaye na lolengi ya kosala. Nano sameleli mutu te. Problème à mutu nano kuto proposer piste de solution te. Yuzo senga mbongo. Donc différence c'est ça wapi. Là ba centre, na mona kuto tana ba centre de façon mutaza à l'agonie, ba simba na no premier soin. Ba réanimer mutu azonga, si wanango ba bimisi facture na ordonnance. Et bon yo musala nanza, mais ceux qui mbongo zate ko benga nga soute benga ba prophète na bino pamba. Quel langage. Merci beaucoup Zeka entre parenthèses. Dans un singolaire pour partager plateau, tout d'abord, on a un invité, un serviteur de Dieu, prophète Mike l'archange, qui est avec moi sur ce plateau. Prophète Mike, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Nelly. L'homme de situations difficiles, au banc à combat spiritualité. Nde wana pena domaine oyo tata pesi biso. Et voilà. Yango pena nde tozokumba mo décider. Et bitumba chaque jour, bitumba tongo midi pourquoi pour mater. Donc chevronné na kati ya combat spirituel. Je ne suis pas docteur non plus pasteur. Ngai nde yela ngai na terrain wana. Ya makabetali combat spirituel. OK. Nde wana domaine oyo tata pesi biso to sa musala. Merci beaucoup. Alors je ne suis pas seul comme là tu présenté bino prophète Mike l'archange. Lazane c'est mon père Ozalana, ndikonanga moi aussi. Oh na yambi pour la toute première fois to ba kombo na ye. Et puis, tu me un peu consolanae. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Bonne santé. Très bien. Ok. Merci. Tout ça, et c'est ma première sur Vérité Réalité, la nouvelle tendance télévision. Kombo Nani d'abord. Kombo Nana, Sarah. Ok. Maman Sarah, c'est la mimi. Lorsque je reçois le femme, appelé Sabango, Bissi Kanabinoana. Donc, maman Sarah, c'est un ko partager na yo plateau, il y a les lots. Mais tout le monde est quand même, maman Sarah, nini, oyo yo kutani nango, to, li solo nini, oyo, ou même biso, oyo zaliko, déranger, c'est pas, salike, oyo na vérité, réalité. Oui, merci, papa. Nga ne vraiment na sujet libota nga. Donc, problème mo za na famille na ngai. Ok. Donc, na yena partager ngo, na plateau na bino, parce que, awa na sûr qu'ils ont trouvé solution. Ok. Certainement, solution comment on en a parce que biso toza très positif. Souci na biso alika ke mutu azali koya vers biso akuta na solution et makambo na ye ezala décompté. Likambo eza nini? Eza histoire mon fona na partageons na bino donc vraiment histoire. Ok. Bon, biso to na grand-père na biso. Grand-père na biso a dit vraiment la ba moyen na ye. Donc, et pas la biso, nous avons qui tantôt ça na rouliate, ya komelate. Donc, azaki vraiment grand-père, mon collègue, kosunga trop na famille. Même si na ba camarades, na camarade na mo pas bon bazana difficulté, maladie, problème, sona na talisi kawana, et pas ya grand-père na. Donc koko na yo. Koko na ngai aboti vraiment papa na ngai. Ah OK. Ouais. Akoyana ko soutenir bango na problème na bango puis akotisi kimia. Donc eza vraiment ndenge mo pe na kati libota na biso ndenge to ndeko se passer na ngo. Sans problème na libala oboti. Donc combien tu ngisa mana okaka te ki yo mbonga ko bimela wapi? Grand-père azali. Bozi matanga o libulu soki cimetière bimisika kuna ba okunda mwa monter bele biso to mitungisa mate. Ko te bi grand-père na biso azali. Les ti donc ba nous ba facilité na ba venir na ba quartier ko ko pesa grand-père na so ndoi po tem so zemi ko son ki pe na let banda azé donc maman o ba pesa ndoi ko son ki pe na très bien donc tout ça qui vraiment donc ko bazo aider penda
milieu quartier bisika bino bozali vraiment azo sunga pe ba ndeko susu ya famille kula kutu kobeta lisolo te ya famille kolobati OK donc tant déjà osunga libanda kutu kolobati bon na famille na moko donc tu bandé vraiment kozangi lokote et comment na moment moko tozaki na esengo na biso kotebi grand-père na biso aza nzoto makasi azo soutenir biso donc comment vraiment na bata moko grand-père na biso abelaki bon maladie ya grand-père ezalaki mbongo te oso tobiki ezalaki mbongo se lokuta po tozalaki na mbongo ezalaki mbongo te donc bamemi o bakende na esika boye vol ke bamemi na esika boye kisi hôpital donc ata traitement moko te bande kosimba esu na nzoto ekoma na ntango tokomaki koyoka pasi tomona moto asungaka biso nde ye wana donc même si na quartier toyamba na bana misusu baparent baza te tobokola bango na ndako mosusu ndako na biso komaki lokwa orphelinat eyamba motu nyonso po tebiki grand-père azali mais na mbongo ya grand-père efalaki ndenge ande kobela mbongo na ye ebikisa ye po nyonso bakosenga to na mbongo mais ekomaya vraiment na ntan moko mbongo nyonso topesa to traitement esimbi lisusu te na grand-père na biso wana oui grand-père na biso ayaki kokufa ya grand-père na biso tokondi donc totikala vraiment na passe koperdre moto monene na famille bon selon na moyen ndenge toperdre grand-père na biso wana na mo ndeti mpo ya biso vraiment tokóma badifficulté bilo ebele ndenge ezalaki bopandi matanga bovandi réunion en famille bandisi réunion biso nyonso tozalaki na poto ya bamembre si tokoli fo toyeba nini ezoleka na famille tozalaki wana ti balobi il faut baluka mutu aremplacer grand-père na biso na misala na ye ezalaki nango donc na makambo nde nyonso bande kosoutenir donc ndenge kaka grand-père na biso azalaki ouais il faut mutu moko mpe azala kaka lokola ye abanda mpe kosala badon wana oyo grand-père na biso bande kosala ouais omaki na ntan moko baye kotia papa na biso papa aboti ngai OK donc papa na ta communauté azoni c'est comme il conduit à famille ici OK donc chef de famille ça bon donc papa akomaki likondi ya famille tovivaki lisusu vi moko plus ke koleka ntango tozalaki epa grand-père na biso nde grand-père na biso azalaki donc wana kuta azalaki grand-père sikoyo tokomovi parce que bonheur ya papa na biso moko azalaki bien kolingi obala na famille difficulté papa biso aza na koluela osali akoluela babiloko ozomonaki yo okoka te akosalela yo problème nyonso bandeko oza mposo se voyager bademarche papa biso akosala donc azalaki vraiment na bokaboli te donc azalaki ka lokola papa na ye ndenge azalaki OK bandi koyede nika papa bandaki kosala pe donc ekomaki mpe biso ndeti nga vraiment nakomaki koki epindola moto mosusu nakotambola nzela boye namonaka ndeko moko boye oluka esika kolala eloko ya kolia souffrance natali pa biso ya kolia ezali comment na néglige moninga ya nzela boye ozwa ye ekozala bapapa mosusu omemi camarade na ndako ayebi te abengani koganga mais oui surtout baparents mosusu balinga charge te comment est-ce que yo moto toyebi ete yo ozomema so na kati ya famille mais papa biso azalaki vraiment papa moko bien mpona ngai mpo motu nyonso nayaka na ye ayambaka ye asokipaka na motu wana lokola ngai donc azwaka motu wana lokola ngai moko mwana na ye aboti ndenge mpe tovivre na papa makambo donc kokufa ya papa na biso donc koko na biso kokufa na ye tellement alingaki nga trop akomaki so nalali na butu nazomona ye azomema ngai donc aosanga badon oyo abandaki kosala ngai taki ekoko na ye vraiment wana siko nde na butu na ndoto na ngai na butu so nalali mais ya liboso oyo namonaki na kaka ndoto ebandelama nga babutu nyonso nanga omona ye naomona to so navandisi bagrand frère mosusu bandeko mosusu bayesanga yo ndenge ozalaki na ye bande obengo mwasi na ye fo ozalaka na bapense na ye na motu
Mais ba ponction wana ba bloc wana elekelaki nga trop vraiment. Elekaki trop. Pour vivre un peu sous na papa. Ndenge papa zalaki occupé biso. Mais papa pe komaki na tamoko. Papa ekobela. Donc kobela et papa moi qui on m'a clarté. Parce que comment tu allais qui n'a pépé au biso sur la rabiso. Na moment moko abeli te perdre. Moto a remplacé qui soit son biso sengo wana et puis soit bandi malade. Donc pour nga vraiment ate sengo ata mbungu ata kolia ndé kozana wana sengo ya. Je n'en vois pas sur pananga et zalaka pamba qui sont papa zate. Nyos ezelanga pasi maladi papa bande kubela izakaka marque mona maladi grand-père na biso bande kubela bon grand-père na biso comme ya tamu boye aussi senti ba blo mo ebimie pourquoi ba moto nzambe nzoto mobimba vraiment. OK. Donc les koko blo bande makoko na nzoto. Blo bande makoko na biso aboti papa na biso. Donc place wana akoko kwanza te ekosa mukusa akoko kwanza te donc soka kwanzi mai wana ezwesika mususu donc ebotisi lisufa mais donc grand-père na biso déjà ça kufi kobela ya papa na biso ya bandi maladie kaka même maladie ou le grand-père na biso bande kobela donc kaka façon grand-père na biso komaki de façon papa na biso komaki papa komi ba mbuma na nzoto. Papa komi babiloko non. Papa lolemo e komi kilo. Papa do ba makambo moko ya bien te donc on nyos le cas qui pas grand-père ton blonde que non grand-père na ça comme mukolo babiloko no so sala po ki mukolo mais papa na biso aza papa boti biso mazaki j'aime papa vraiment. J'aime papa au biso mon bana to misana ko benge vie tondo mo benge papa ti. Tondo benge vie tondo muni no kwa yaya na biso. OK. Mais comment maladie o ezaki na nzoto ya mobange mo boy kokoma na nzoto tata na biso ndenge ni teke papa biso na nzoto makasi. Donc attends on a vraiment conscience ya bon moto et yenga vraiment. Le cola grand-père na biso ko fait na maladie yo. Ça veut dire papa ata to bundani na ba façon c'est que papa pas ko fakana maladie. Donc ata na famille tozo lia tozo mena mais tozaki na sengoti. Donc c'est longoli sengo na kati ya famille. Longoli sengo. Oh, surtout bi ko sambela, to sambela. Tozo tia ba France na biso ona mamba papa. Mais maladie si la tena nzoto. C'est comme le mot besoin de cadeau pour nanga na ndumu nozo kwa cacher pour ceux qui mutu batiele prière na mambo maladie nzambi aza capable ya kobikisa mais comment papa zobikati donc na grand-père eboyaki na papa pe boyaki donc papa na minute azo donc papa chanza le mona teinture na ye ya boye donc akomi le longi mo boye loko ya yete roi fantôme mo boye. Donc maladie on est transformé ils ont ici donc souvent dit pembe na papa aza papa boti biso mais faut mo comment ba gaz mo boya bien té ba ni mo zo mananzoto ba sonongo mais bien té donc ndenge zo yela kaka papa ndenge to vivre qui a grand-père na biso ndenge pe to zo mona mo so papa na biso donc et c'est monsieur na bota. Parce que kota qui vraiment parce que kota qui a reliati ya kozanga mbongo te mais ya kotala comment malade des autres deux personnes c'est que biso to kende kana mulongo oyo temena ki on vraiment ba prière mais attendre zaki na ba jeune nanga zaki ba prière nanga pour na papa nanga ola la terre mususu bosil si prière olali olio tata mambo malade ya papa na mutu ndenge ezokile obango na siko vision ya grand-père nanga funa ndoromona mona ya vandi pembe nanga kolela te il faut za na mutema munene il faut za na mutema kosunga aussi sa côté ate nga no mona zui kalebas mo boye asimbisi nga na maboko
Donc on a koko mutazo do yozo kapasi na ndenga moyi mais na butu to olali ya ko consoler yo. Oui, ya ko consoler nga ko capacité biso déjà ngonga biso ko kito kei donc comme isko tourna yo fozo makasi ya famille. So ko tanga ngai ndenge grand-père azo ma enfant na makasi ya famille. Naza mukolo mais âge naza suna ba grand frère mususu. Mais ngamo na raisonner. Pourquoi pas pesi ba grand frère wana mususu obinga bango lobela ba makambo. Lobela bango moté. Donc, est-ce que aujourd'hui peut tant que le capé va grand frère ton bango est-ce que bino bolo tarapé koko tona kité? Oui na tuni fona tuna po. Ya liboso na tuna kité mettons na moni bandeli na demi mobimba, na c'est ba grand frère. Nathalie si bango. Grand frère ba meminga ka ndena bango non. Eza koko na bino ebindenge boto mesana ki na grand-père na biso surtout yo abande ko ngate mutabeta yo tout ça yo mwana ozomona kai eza pe mabeti ko ozomona grand-père na yo eza mabeti ba on va ozo normal ba zo trouver normal pour na bolingo koko azaka na ngo pa na yo donc aibi ke yo za chérie na edo aibi c'est que yo pe image na etikala nezo zongela yo mais selon ngai ndenge na père na nga na ndo trouver normal ti nando mona ce qu'on dit ba grand frère na nga bazo mona le côté o nga na mona bombo mona ngoti donc na landeli ba pongi na nga na 2 ou 3 fois kaka na kalibas wana grand père na nga zo pesa ngai après tawana et ko leka nango vandeli réunion ya famille ni papa le roi anzaki matanga kufaki to solo lande to tikali biso na biso bana ki oto bakitwa na papa pesa na papa zati ba yaya mikolo ezali ndenge na tobenga ke yaya onda za papa na biso ko to tikali bongo so bana mais na ba pongi na ngai so na lali lisusu romo na moni grand-père elongo na kopesa nga ba kalibas wana no pesa ngai elongo na kopesa nga ba kalibas wana donc epomi soka ye pembi na ngai esingai onzi kotalisa mama papa bino azalaki monenga ndo suna famille kingani monenga mande ko zo charge abo donc yo pozo remplacer biso sikana fuzo makasi wana fusunga fuza na mutema munene ata oki likambo fo oyeba ko gérer bandeko na yo fuza pena bo moko kotisa bolingo o biso to tiki ezala kaka bongo na masuka ko na biloko na aikozwa sous forme bamayaka na biso bamayaka na biso basi to tchatsa na baloketo na biso wana na pongi na ngai aikopisa lata mayaka na présence na ngai grand-père na biso le mona bando tapesa na bakali basi comment opesa na suba mayaka ndingi mais tuze belé na ndako biso donc wala ce qu'on a so alobi na ngelo na ndoto na lamuki na vandi sunga nanzo bitu tuze belé na ndako on a ni babio ko ngana mu na ndiko musubo bongo kaka ngai lokola tozala za motema monene wi za motema monene mpona botembi na motema monene mais ya kolete bamayaka banini boye nazo comprendre essence na moti tovandi na réunion na bayaya ba mama sujet bayaya babimisi na famille na mama ok fo ngai na remplacer lisusu bapapa ndeni bazalaki place na lobi ndenge nabaki maladi wana namonaka ndeti ngai mpe naokende na molimo maladi wana donc nazoba bango par sentiment te nazoba bango selo ndenge nga napriaka koma eloko ekobanda na papa ekiti na mwana ekoma suti na ngai meme maladi moko donc nazomona ngo vraiment fungo na butu okolala boye elongo ndenge naka grand-père ye moko liboso aya kolobelo kisala boye ekomi na bango mibale ba grand-père na ngai na papa na ngai bamikolela ngai ntina na lutu na ngai yaya sala boye yo place wana ezobongaka na yo donc yo nde moto kosimba famille baoyo biso tosala te yo nde moto kosala yango yo nde komema libota oyo nde kobakisa implice na libota oyo okovanda na moi boye tina mpanda tina revenu ndeni makambo na moni na butu famille lisusu na moi bakoderange nga
ya tayango to bani sala ni ozoboye tozozela yo kaka to solola yo ndepozo na bokonjwana yo ndepozo biso tout ça na moi ndenge moko na butu ndenge moko donc ekomi ko déranger na famille akomi bate na sala nini na partager so na kuna bande kuna ba ko soka bazo ba mbele même qui ko vandi sa bana parce que na mbali na meka pe ko partager na solo na mana yi onde na zana ye demi ki na trouver solution pa na ye kuna banda déjà ko beteli na mona alubanangi lokoti na vandi si na solo na ye donc ayoka ki ata kutena sisa koloba kasi namba ya moko owaleza mambo famille bino ngana kokota mo ndenge nini wana komi bondoki za su normal te comment bato déjà bakufa bobanda kobimilaka yo kosolaka na bango babishaka eloko wana komi bondoki ngai eloko wana epa na nga nalingi yango te mambo famille bino etali yo moko luka ndenge ya kosilisa mambo famille bino donc natikali naza susu na muntu te wakoloba nanga ke boye eloko wana motu nyonso na oke pose ka na ngai epa na ye azoloba na nga kalika moko donc nomoni eloko ya kosala te mama na moi koto bavandisa ngai yaya déjà tosololaki makambo nyonso ezosenga yo nde ozala esikana tala ndenge ozalaka motema monene tala ndenge oloko oza mwasi nde abombaka mwasi nde asalaka boye kokina bayaya bazoba eloko moko kina mama ndenge moko donc nabango mona mo lokola eza so normal te on esprit moko ya mabe donc bato nyonso bazaka contre nga bazotinda nga na eloko moko nga mona ozomona mabe mpona nga na omona ondeti esprit moko ya mabe soki komo circule na bandeko na nga mpo baondimela oyo nga naoloba te bazaka na posanga na ndima kaka baordre na bango na butu nango wana nasololi na libota na moi naesi bango na otala nango na mosima nameke mpe bakoti tunalala namoni sikoyo papa na bomoto ye boye vraiment na vision ye na grand-père oblige nga vraiment ke mayaka yango oyo ozo mayaka oyo lata ngo na loketo mona mayaka oyo lata ngo na loketo boye mayaka oyo ngonga nyonso kozala na problème okozonga na mayaka wana oyo ezosenga mbongo moko eleki ezosenga problème ona libo okozongoka na mayaka wana natali mbongo bazwaka ngo quelque part ozoteka ozozomona eloko mo bozi mosambo koma mayaka oyo nga nazotia na loketo na ngai ye bato kopesa nga mbongo ndenge nini donc oke na libota ndenge moko bazoloba na nga eloko wana ekomi kotublie nga nde na ovanda donc naomona te na partage lisolo ndenge nini na na sungi te na na solution te na ndenge ngai napuyelaka en tout cas papa nakoki kolata mayaka wana te donc motema na nga moko ezoboya vraimen mpona mayaka wana nalata donc naza lisusu na eloko koloba te naza lisusu na eloko kosala te yango napusanaki awa na plateau bamekania kopesa ngai de namekania kolasa mpona likambo ntongo ebandelaki nga na bandeki na koboya ngo komema wana basala nzambe komema wana na eglize nzo koyebisa mpona eliki eza likambo famille na biso mbalemona koketeka famille na nga na maboko ya basala nzambe bonamu te mais namonaki eleki mpona yebisa ngo bapaster batela nga likambo oyo mpona nga nazomona ngo clarté famille. Donc, on a ndoto bazo continuer kaka ko harceler yo, ko déranger yo, ko tia oppression pour que ondima. Côté famille pe bazali kaka ko tia yo kaka pression kende beaucoup ta na réunion ami balé pour ba remettre yo oyo ezali makambo na bango. Donc si je comprends bien Jordan Gédéon abanzi kiza semblable na ba code apparemment. Donc si je comprends bien on dirait ils ont code ya famille baza na besoin ko ba pesa yo ki chef wana ba lola tsaka ki chef eza non kala po bala sa ki yo ne muto dominer sur famille obanda ko kamba mais en soi il ko balinga pesa yo aussi mais la pour même la bango charge ils ont des codes ya ba pesa yo. Merci beaucoup maman
n'a pas dit que ezali likambo o esengeli ezala na solution na yango. Dernièrement, je crois que nous avons reçu beaucoup d'appels et puis un message avant de Koebele. On a conseillé toujours présence parce que ceux qui tous en attendent, qui qu'on invité. Mais nous avons cette difficulté. Il y a comme même la rabino, pasteur et belé kilité pour éviter problème, pour éviter arnaque, pour éviter parce que lorsque nous recevons certaines personnes sur le plateau, toye barapena, misus toye barapena bangote, n'enga ko fonctionner. Alors on préfère tout bien ça ba o tobi que non te ye aya prochainement bosenga ipe papa Roger peut to bengi sepe na ba numéro mususu so kaza na temps aya ameka un peu ko sunga biso côté wana. Aujourd'hui, j'ai pensé à un prophète Mike. Maman Sarah yo nazo gardé yo na plateau, faisons ensemble. Alors j'avais invité le prophète Mike l'archange Ozanabiso sur ce plateau. Je pense qu'il a il est temps ya kolanda likambo oyo mama atambolaki na yango. Prophète Mike l'archange, je pense que tuzana yo na plateau. Très bien. Toti kolanda likambo oyo ndeko na biso azana yango. Naninga na pesa yo pe maloba. Oyoki nini ezo matayo na tango zoyo ka makambo ya zoloba. Très bien. Tobonde. OK. Yawe nzambe na makoki nyonso. Komo na ekomisamo. Totiki moment on asia loboko na yo père. Tosengi molimo santu ne kamba biso. Zala ibandeli alpha encheminé na biso Emmanuel pesukisa na biso omega. O nyonso ezali ayote esa musana plateau te. Tikate bange na yo. Baïba kozo contrôle yesika oyo. Fongola biso mispe matoi afin que toi ba koloba de ta part. To bonne na konzima na komona Yesu. Amen. Amen. Oui, papa Ndele, je pense que Nalandi de comment si alam vraiment na boké binyonso. Makambo oyo aza ko expliquer na plateau. C'est une réalité. Oyo ezoleka na vie ande. Mais peut-être on est tous na plateau awa réalité ezoleka là peut-être mutu mususu akoki ko sentir en moté. Parce que na kenon na vers la fin aloba kenon na banoto na ye ezozongela ye koko na ye papa na ye bazozonga avec insistance ya kozoma yaka ya kozwa biloko bazopesa ye enfin que akota na kati ya kibonoki. Le problème c'est quoi? Ne pena bandeko oyo baza kolanda biso il faut basimba eloko moko. Tovandi nanu na mukanda ya Ézéchiel chapitre 16. Bandeko pe baza na ndaku bakoki kolanda biso vraiment na bokebi nyonso. Tozala mukanda ya Ézéchiel chapitre 16 verset 4. Bible ya Nzambe ezoloba. Ézéchiel combien? Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Est-ce que Jordan peut nous aider? Ici ça veut le binini. Ézéchiel 16 verset 4. Alors la kati ya makomi kuna papa Lendele okomona ndenge na kati na Biblia ya Nzambe bazali kolakisa biso bamabomami na kati ya Biblia ya Nzambe. Kuna baza koloba nini? Balobi boy. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Parole du Seigneur. Donc, awa bazolo belabiso e bandeli bisika moto abotami. Bisika makambo evandeli. Donc, na libota oyo ya ndeko na biso ya mwasi eloko nini ezoleka. Ezali makambu oyo evandi na ba fondement ya libota na bango. C'est là où place makambu evandeli. Na hotel ya libota na bango. Wuta kobota mana bango. Déjà singa obenga na singa famille. C'est ça le nombril. Singa ya famille wana evandi na kati ya kibondoki. Kibondoki wana nde oyo bazali kobenga kodia.
On nous dit que non, selon la parole de Dieu qui nous révèle que l'ombril n'a pas été coupé. Donc, kata ki mutolu wanaki. Uta kobota. Donc, c'est-à-dire que ebandeli ya famille wana bondo kine vandi. Bondo tuwane katamite. Koko na bango makila oya zui wana azoka ngope likolo. Papa na ye azui pa koko na bango. Donc makila ya libota na bango evani na kibondoki. Les descendants na bango ils assis sur na alliance moko. Alliance maléfique. Na kati l'alliance maléfique wana oyo ke makila na bango evani na kibondoki. Maintenant bazali ko utiliser nini? Bazali ko utiliser maintenant kodia. C'est-à-dire bango na libota na bango okoki kozwa mbongo na voie normalité ko uti pa ya nzambe. Mais bango baza kozwa mbongo nde na kibondoki na utile o babengi kodia. Nde bisika makamefandi balobi nini? Balobi que ton nombril n'a pas été coupé. Yamwe kata makite. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Yoba sukola que na maïté pour que ça purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Donc, Waneza Maloba, le prophète Michael Archange, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que non, eza libotamako oyo ba fondement nango eza na kati ya kibondoki. Mais à ce qui concerne makambu ya koyeba na kozwa lipamboli, la bénédiction. Wana Bible passe kaka clair na biso. Bible eza koyebisa biso clairement. Na makambu oyo etali kopambola. Proverbe chapitre 10 verset 22. Et na makambu wana nde bisika oyo mama na ngai kopambola mapo mutu azwa oyo nyonso mutu akokoluka na se na moi oyo ezali bisika mosusu te bobele kaka na kombo na kolo Yesu Christ nde bisika oyo donc le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans ce nom où que non il y a toutes choses oyo mutu akokoluka na se na moi ezala libala ezala musala ezala mbongo ezala oba voyage mapango omituka tout ce que l'homme peut chercher au matériel tout comme spirituel et zo utaka na kombo na kolo Yesu Christ. Yango Proverbe chapitre 10 verset 22. Bible eza ko yebisa biso ni. Bible eza ko yebisa biso que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc c'est-à-dire que non, lipa moni na nzambe, papa nelene. Soki nzambe apamboli mutu, ekoki kolanda ye na kokosote, na mabe moko te. Satana soki apesi moto na loboko na ye ya gauche, loboko ya droite atomboli yango. Potango yo oweleli biloko oyo ezali na loboko na gauche, ya droite atomboli yango pour frapper. C'est pour cela que vous avez constaté. Tango koko na bango, ayebi na ko régner na kodia wana. Pour finish, bayebi na ko bwakela ye maintenant maladie o ebimika kana hotel ya libota na bango. Et la ni grand-père na bango. Yango netie mutu na si. Vous avez suivi son histoire. Et il dit ceci. Tango koko na bango kufi, ba sali réunion. Pona ko pona nana ko succéder. Question du sang. Pourquoi Koufi, mais qui bon l'autre Koufité? L'hôtel, c'est lui qui va décider maintenant qui sera le successeur. Réunion Basala Kawana et Zakanamuka Plaja. Mais c'est l'hôtel qui décide. L'hôtel va décider maintenant la personne ou azali porteur de l'étoile. Ou non, depuis Kobota Manaye, Yawenzam, Achaki étoile naïe. Ya mbongo ya mosali na nzambe ataki étoile ya malamu et pas ya ndeko. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose maintenant qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Hôtel akoluka maintenant lokola makila na bango ezali makila o evani na kibondoki. Il faut l'hôtel e basani esani eyeba na ko supprimer eyeba na ko longola o ya malamu nzama tana kati naye. Donc ce qui otali bien et ça va papa lekinaï et ça va tata moi sinaï. Pourquoi l'hôtel a décidé qu'il a pour na papa na bango?
parce que papa na bango uta kobota manayi abota maki déjà na asa porteur ya étoile ya malam mais il faut qu'il maintenant que non le kola makila oya papa na bango et uta ke pako kuna bango eza makila ki bondoki il faut le kowana ba longola yango na monde des ténèbres. Maintenant il faut quoi? Il faut maintenant papa na bango azwa ki bondoki wana parce que makila na bango eza makila oyo evandi na bondoki. Je suis en train de continuer. Qu'est-ce qui va se passer encore? Papa na bango kaka maladie oyo bomaki koko na bango yango ne bomi papa na bango. C'est-à-dire quoi? C'est clair. Cette maladie provient de l'hôtel. Fondement famille na bango evandi na kibondoki. Loko le vandi na kibondoki. Bango bandimi ko fonctionner na bozui oyo ya Satan. Oyo ute pa nzambe te. Ya nzambe ne proverbe ebisi biso awa ezali ko suivre na aucun chagrin. Donc jamais ya nzambe akoko pesa mutu bozui acha maladie likolo ya bozui wana. Acha kufa na bozui wana. Acha ba dépression na bozui wana. Ya nzambe saka bongo te. Quand Dieu bénit eza kolandisa na aucun chagrin. Mais oyo ya libota na bango lokolo ezali lipamoli ya kibondoki. Ezali bénédiction kindoki. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, ce n'est rien autre que bako banara toujours kaka ko échouer. Bako banara toujours kaka ko kufa. Bako banara toujours ko zwa ka ba problème. Ozana mbongo me olala kati. Ozana mbongo me ozana kinyati. Ozana mbongo me sokotali na kati ya bana. Malgré tout que non, bolo que ne ko zwa mbongo et pas grand-père. Beaucoup comme la vie maintenant, il y a dépendance. Donc il n'y a pas l'indépendance. Or que batou batangi il faut ça. Or que batou botami bakol il faut babal. Mais si vous remarquez dans leur famille, même ata batou babali kobote sati. Ceux qui batou batangi misale sati. Bango bazu misu na bango ba braquer et pas ya grand-père. Grand-père a koufi ba braquer misu et pas ya nani et pas ya papa na bango. Si ko papa na bango koufi, mais hôtel maintenant ya libota na bango. Et tali na bana nyonso nani akokozwa yango lokola ndeko na biso na plateau azali porteur ya étoile ko ute pa ya nzambe maintenant balingi nini balongola étoile wana. Vous avez écouté que non na kati na libota aza mutu oyo ami pesi na losambo or que